faut Sanzambe, faut nous prier, faut bien la belé pour ça l'union fait la force. Faut vous prier, faut vous sangana, pour ça la rébellion, pour vous bundis l'esprit de Dieu. Et ça moi par rapport aux références bibliques il y a une colonie. On a colonisation au baïla kibiso. Et puis on a la puissance de la Bible, on a l'action de la Bible dans l'avantage. Pour le christianisme, il y a sens, il y a beaucoup, ça peut être ma paix à ma baie. Il y a valeur à ma baie. Mais si on a tout un pasteur au paradis, maintenant on a tout justement tout droit à l'hôpital. Aki ko luka lobiko. Mais comment pas yo ndo ke no paradis? Fallo ke na yo. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre cet élément. Nous sommes sur le plateau de Miss Girl Télévision, sur l'émission Awa Bisso. Toujours Miss Girl, artiste et Aosalamama, bien votre présentateur. Sur ce plateau, fidèles internautes, je suis avec notre invité. Il s'agit de notre messager. Bienvenue Doudou Ngemo. Bienvenue Doudou Ngemo. C'est avec lui qu'on va essayer de parler sur la religion. Il est le messager de la religion RDC. RDC, pourquoi RDC a PIT? Donc, Yémoronde est mieux placé pour nous expliquer ce que signifie la religion RDC. Ensemble avec vous, on va découvrir qui est le messager. Bienvenue Doudou Ngemo. En tout cas, on a passé des réunions sur merci à le boss Bionic Ibanda, merci aussi à boss Roby Visor, Aigle Roby Visor, merci aussi à papa Francky Bukassa, merci à papa boss Kamba Lobo et un grand merci à Tchem Vita Assonangol. Merci à l'ingénieur David Tukwezo. Que le Seigneur vous bénisse. Tendez ma union sur ça pour que Awa Bisso est toujours bien réalisé. Invitez l'angaya à Pokwalelo et le messager. Bienvenue Doudou Ngemo. On apprécie déjà. Bonjour. Bonjour, bonne tarde. Ah, ça fait longtemps. En tout cas, la santé. Bonne santé. En tout cas, santé par la grâce. Okay. Très bien. Alors, l'autre fois, ça fait déjà, si on a la mémoire bien, ça peut être 2 ans passés. Au plateau à Awa Bisso. Mais Yambakio est musicien. Aujourd'hui, tu nous reviens encore sur ces plateaux comme état messager. Il y a RDC. Okay. Religion RDC d'abord. Pourquoi RDC, cette religion? En tout cas, ceux qui pour l'année RDC, ceux qui pour l'année RDC, il fallait tout que religion RDC et la qui signe pour l'année RDC. Parce que il y a des pays RDC, voilà, pour la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, comment ils ont la religion du sous? Comment ils ont la religion? Ok. Donc, tout voilà. Donc, ils ont la religion où ils ont la Sika, nouvelle religion planète. Ok. Bisonyo soto yebi tokoli lokola ba chrétien za ba ninga msu ba koli lokola ba croyant. OK. Mais lelo oyo nzamba permettre biso toza la RDC lokola ba réaliste. Donc RDC c'est l'abréviation il y a réalité de Dieu créateur. Donc cela veut dire l'RDC, c'est la réalité de Dieu créateur. C'est pas la République démocratique du Congo. Je suis un Congolais. Ok. Je suis un Congolais, il y a la République démocratique du Congo, mais religion où ils allaient, religion réalisme. Ok. Il y a aussi un RDC, donc comme je suis un RDC, voilà. Je suis un Congolais RDCien. Donc on a la religion, il y a réalisme. Donc tout à fait RDC, le la réaliste. On a une nouvelle religion où il faut salvar bien que de nous dans la planète. Ok. RDC, religion, il y a réaliste. Voilà. Donc, Nenge messager bienvenue à Ibsibisoana. Et bandi, religion oyo, et bandi, ils ont fondé et bimi nanini. Religion oyo, ils ont fondé depuis 2000. Depuis 2000, où ils ont déjà réalisé dans mon kilo, bazo comprendre déjà que non, déjà qu'existait une religion comme réalité.
réalisme yango eza déjà na depuis 2000 donc kino lelo tozokende déjà na 22 ans déjà 24 ans 24 ans okay. Il y a résistance. Alors nanangwaza comme fondateur ou leader il y a donc leader lokola révélateur na biso qui na wezi ki mvuka kelele donc il fallait oyebaye vraiment fallait mon ayepe mais grâce à Dieu au mon yepe di jozana. OK. Vous et maintenant tant que moko ya ba messager ya religion wana. OK. Na isa besoin to yeba na bato bazolanda biso est-ce que religion wana particularité na bino d'abord ezani boza ba croyants osoyebi que non il y a des chrétiens il y a des croyants des musulmans il y a des bouddhistes bino sikoyo biso toza ba réaliste. Les gens qui réalisent les choses réelles au monde. OK. Toza sous la taille à vérité. La vérité déjà ils ont fini par triomphe. OK. Vérité et puis n'est pas bon pour à dire. Et vérité aussi et bomaka. La vérité ça bon à dire mais toute vérité. Toute vérité n'est pas bon à dire. Voilà. Donc yango wana balobi toute vérité n'est pas bon pour à dire. Mais c'est pas ça. Ngai na go lobate ke na lobate eza vérité donc la réalité azana surface mususu te. Donc azaka ka réalité atika la réalité comme Dieu il est réel il restera toujours réel. Donc azana contexte mususu te réalité. Donc réalité contexte nango peut-être cause à la loi. Au loi ne muto koki ko balancer muke réalité. Oyo nanga biso yelo ko pesa biso mo avantage ya ko pesa biso mo sans ces loi. Au loi oyo tokoto sa yango toko sa réalité o tozo singela la moki. Eza religion oyo ko pesa masse entre positif et négatif. Objectif eza na nini? Objectif na biso c'est connaître Dieu et réaliser tout ce qui dit de réaliser tout ce que Dieu nous a mis, il nous a donné planète. De savoir aussi véritable Dieu. Alors, de savoir qui est le véritable Dieu. En fait, en réalité, banzambe, batu nyonso, ba religion nyonso biso to yebi oyo, tebi ke biso soto dépendaka na nzambe kaka moko le Dieu créateur. Parce que papa bienvenu, tu nous amènes de dire que non, tu as na le Dieu réaliste. La religion non, c'est pas Dieu réel. Non, Dieu réel, le Dieu qui a réalisé. Le Dieu qui nous a réalisé au monde, aux planètes. Voilà. C'est lui le Dieu réel. On a réalisé yonanga tout le monde na lelo. OK. Nous allons vie, nous permettre de tout ça l'émission. Voilà. Tu vas y babiso, Dieu wana. On dit que Dieu oh yazali un gens comme ça mutumo boye, tonton mo boa mukolo ya munene, papa mo boyete. C'est dit les mêmes dieux, il y a Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Tout à fait. OK. Au bango tout ba existe qui. Biso te reconnaître les gars qui ont vécu. Et puis reconnaissance na biso zaka na ba bazalaka. Bon, pona ko nzambe azam moko, mokili. Ya batu tout bazalaka. OK. Donc mona na te a ko talisa pe face na ye pa ya mutu te. Et puis mutu mo pa ko simbete. On dit au biso te evokaka. Iwa. Dieu obino bo invoka mutako simba ete, mutako ko mona ete. Ouais. Alors comment est-ce que mieux bossa la contact pour nous bossa la pour beaucoup ta contact na Dieu communication na Dieu réel. En tout cas Dieu réel tu as contact na ye kaka na évocation. Faut évoquer après au kutanina o isa ba mystère na ye. Siko ba évocation ça la mandingi ni. Ça la monte que ça susu na éviter peut-être na ndingi nga nozo comprendre. Mais c'est comme si ça pena makambo ya bonzambe penate, il y a quelque chose là-dedans. Oh, il faut éclaircir biso penate. Ouais, Zali, bonzambe, on a vu qu'on évoquait, dit mais il y a des gens où ils vont prier. Nzambe, où ta kalabane ko prier te. Ce qu'on a na ba histoire ya Kalomona, l'Abra babane ko évoquer Dieu. Ba David, toi qui ne bunda fois évoquer Dieu.
Bah oui, ça Moïse, pas ça là, bah nous sommes kutanana, bah roi Pharaon, faut évoquer Dieu. Bah on est qu'au sambe la diété. Qu'au sambe la za, qu'au sambe la moto, qu'au sambe la basette, qu'au sambe la biloko na yo. Mais Dieu, il faut l'évoquer. Il faut évoquer puissance. Il faut évoquer l'esprit de Dieu. Viens à toi. Donc, écoute, là, écoute, et ça là où yo lingi. Il faut l'évocation. Qu'au sambe la la qu'au ça la bazar. Qu'au sambe la bikeko. Qu'au sambe la moto. Qu'au la Jésus na qu'au sambe la. Il a évoqué. Qu'au la Bouddha na qu'au sambe la na qu'au évoqué. Kimbangu na qu'au sambe la na qu'au évoqué. Mais Dieu est réel. Dieu est réel na qu'au évoqué. Pour permettre nga ba poso na. Évocation est ça la mandeni. Évocation est ça la makado. Il faut ça la conscient. Conscient que on nazo naza devant nani. Naza devant l'esprit majeur. L'esprit où il est incontestable. Et puis yo moko yebi ni no ko sala. Oyebi ezana ba esprit mo ba bengaka bondoki. Ba to mona mutu mo yokata ko me mona te yoka ki. Na yoka. Ndoki tanga evoka pa sala ba ay akokisa ba posa na ya sala ba évocation na ya koma mia la suite ya makamu na ye. Asambela ate a évokaka. Omona bondoki sala mi yobingia ndoki wana za puissant. Parce que biso to leki bandoki na puissance. Donc biso nde ba ko l'évocation. Donc bango ba doka biso. Ouais. Ndoki a doka biso nde na évocation pour na nzapo ndoki pa évokaka nzambe. Donc on est dans la puissance. So ça ko sambela ba la puissance. Le bilo ba ko sambela ba puissance. Et bandoki ba évoka ba la puissance. Ndenge ba Kristo ba croyara na Jésus Christ. Ndenge ba kimbangiste ba croyara na Papa Simon Kimbangu. Voilà. Ndenge ba musulman ba croyaka na Mahomet. Ba croyaka na Mahomet. Bino siko na Dieu réel bo croyaka na. Et puis tant on lui ba croyaka ezaka tout à fait mabe. Ba sambela ka batu wana. Et puis so na biso ba musulman ba croyaka na Mahomet. Ba croyaka na Dieu. Wa bingi Allah. Non bon so moi ba biloko mo boye. Ba musulman tant alobi je crois en Dieu, donc je crois en Allah. Et Mohamed azali o ya pesi bango révélation. Ba yibi ke na nzela ya Mohamed toyoka message ya Nzambe qui est Allah. Même les bouddhistes, même na Kimbangu. Ba ko yebi so Kimbangu c'est pas lui de Dieu. Ba so Kimbangu azali notre voulous. Donc là, notre superviseur, il est à servir biso. À quoi cause à la diète. Comme nous, biso ce que nous avons mutu ou azali liboso na biso, lui-même Dieu, et puis qui na wezi kimvuka kelele. On a zamuta wapi wana? Azamuta Kinshasa. La prophète ni wana baba Congo kaka. Non, ba Congo et bimisi déjà ba prophète. Wana za bandundu Kinshasa. Bandundu Kinshasa. Na ni Kimvutu Kinawezi Kimvuka Kelele. C'est 3 cas. Kinawezi Kimvuka Kelele. C'est-à-dire ba Kristo ba chrétien na ozo ngaka trop ba chrétien parce qu'il a dit que voilà. Ba chrétien na makomi basala la Bible nde mo ba musulman basala la Coran. Voilà. Bino siko bosala la nini? Biso to sala la révélation. So to sala la révélation au Jésus salelaki. To sala la révélation au David salelaki. Ça la révélation Kimbangu salelaki. To sala la révélation Mahomet salelaki. To sala la révélation Oyo Abraham salelaki. Vous rappelez na ba kilt. Oui, bien sûr. Ma culte même pas tous années na ensemble na bisu il y a divers quoi, il y a divertisation quoi. Oh, ouais. Comment ça va te répéter que dans ton jour moi bobo sangana ka. To sangana oui, to sangana surtout les 12 na 12 heures, il y a 12e mois. Donc to ça la offrande na bisu. Ba les 12, il y a 12e mois na 12 heures.
Ouais. Le 12, le 12e mois, na 12 heures. Pourquoi? Et on les sur du temps, ils allaient chiffre du temps. Et puis tous les étoiles là, biso où ils ont 12 étoiles. Bientôt au monde en haut, ils ont puissance. Ils ont plus que l'Israël. Parce que l'Israël a 6 étoiles. Ils sont tous à 12 étoiles. Et en haut, ils ont toujours représenté planète. La force, tout. Bino ils ont mamba science, ils ont mamba moto te quoi. Biso écoute science c'était moto te toza plus na habité na rolobani plus que volcan. Le saut de moto ko kufa. Saut de science moto ko ma be zobalo. Mais volcan ils ont mabele bongo ni moto. Donc plus que biso. Donc il snabino prédicateur azarate le to prédicateur azarate donc toza na révélateur comme qui na yo zigimvuka soka monani wana pesi biso ba révélation. Et au hasard, kati ya nzambe po biso kuna mokonzi aza te toza na leader te parce que mututu aza créature ya nzambe mututu aza pena nzambe mututu nzambe azopesa ye ba révélation donc oyo nyonso nzambe apesaka révélation aza na droit apesa biso ba révélation bayebisi na nzambe. Mais oyo kozala lokwa neti mwa libungi epai ya bakristo neti ongo devie bato nzela siko ndenge nini ya moto akoki kosala po ke aya na ngambo na bino. Mais kozala mokristo eza déjà problème, eza déjà oza rebelle contre nzambe. Comment ça? Mais ouais, d'être mokristo oza tout un rebelle devant Dieu. Oza rebelle par rapport ya nini? Oza rebelle na nzambe, ozo sala rébellion na nzambe, oganga kapo sambe na nzambe, oyebisa nzambe faut bano prier, faut benga na bato ebele, pour sala Dieu fait la force. Faut prier, faut bosangana, pour sala rébellion, pour bundisa esprit de Dieu. Non, notre grand maître a évité qui Jésus-Christ. Azali kuna barama ine, malingo sangana na bango ba évoquer nzambe te. Oyebi que ça eloko moko ekopesa ye passe. Esungi te devant leur père. Ndenge bato basangana bakutana wana po basambela baza donc c'est la rébellion. Rébellion spirituelle. Rébellion spirituelle. Ouais. Parce que mégano repanzan penana bien rébellion spirituelle cela veut dire la Bible dit non. Et si comme moko mi balé basangani yaza au milieu na bango. Mais si comme mi balé basangani bolonga mongunya. Mi balé basangani bolonga ba wazali ndo bazolonga. Ko basangani mutu mo bana balonga. Mais bien sûr, lorsque yozo boya basangana ndenge ni no basangani force kasi bo bundisati. Bo bundisa mutu nzambe. Bo bundisa puissance Dieu. Na bo sangana. Pour mutu aza na posa nzambe oza tout seul ati ko bomba na évoquer nzambe. Ndenge Moïse amane ko ne bomba na tiki ba pile petit na ye ba roba palais. Ndenge Jésus amane ko ne bomba na tiki ba pile petit na ye ba pile masa na tiki ko bomba. Ndenge David po longa ba Philistins fa bomba na évoquer. Ndenge papa Abraham ane ko ça. Selon l'histoire. N'habitez bien parce que ba propos yozo bimisa eza sans ba référence biblique. Et ça, c'est quoi pour bisoton du melon comment? Bon, en tout cas, vous avez bien la référence biblique pour la biso. Et ça, moi, pour référence biblique, il y a une colonie. On a une colonisation où il y a biso. Autant que vous avez comme président, autant plutôt, comme ministre, il faut qu'on chic. Oui. Si vous avez comme cadre quelque part, il faut qu'on chic. Il y a un qui favoriser, vous avez chemin et à vie, voilà. C'est ça. Ndenge batangisa yo Bible pour le loko mao yozoloba mais kokoma supérieur na spiritualité te kosala miracle d'abord yango epesa Jésus et azwa ta koumela te na mokili yango permettra Abraham koumela te yango tinda Moïse amona kana te pona ba miracle o bino bo presiaka eza ba secret ya Nzambe ba miracle. Miracle, c'est le secret de Dieu. C'est la force de Nzambe. Ba miracle. C'est comme bino bolingi monana. Bosala bino nde bosala ngo. Bozwa place à Nzambe. Parce qu'il y a otika bino. Il y a un vrai papa et jalousie. Alinga l'autre était abima devant lui. Choku de président de la République soit opposant bimi à baby.
bongo nzambe amona yo commence un miracle o makambo na ye ba vie ba clé na ye tu comprends? Papa bienvenue. Alors la religion bienvenue goko binga un peu remetteur de Dieu. Hein? Goko binga un peu remetteur de Dieu au planète Terre. Te ngano naza convaincu te na obenga mbamo bongo. Vous êtes convaincu si on a dit yo ça va pour ça miracle, je pense. C'est na pour ça ya miracle te mais na besoin. Naza na pour ça que on nous a convaincu na sens ni. Argument oyo zo bimisa awa eza un peu solide pour convaincre nanga ina bato ba la biso. Les arguments solides na ebité nga naza na preuve na groupe ça yo te ya papier faut que ça soit et puis nga na limite papier oyo tangaka Bible wa. Et ça sont des papiers et puis bino moko bolobi eza maloba na nzambe limbisa maloba na nzambe koko za na papier te auto boloba eza papier te et puis papier za na une chose za na eloko babi alakela mamabe na o nyonso atie likia na eloko na moto oyo bino botie likia na Bible botie likia na pasteur na Jésus bolakela mi déjà na mabe oh amen ce qui Bible eza chose. Et puis, na web ça pour mon que Bible eza chose. Na koluka mukolomo so nzamba ligné moto a monique yaza plus que pasteur ya sukwa ya Bible bien. Akuti to kutana ye. Te nga kuru déjà kutunde sali boye. Nazo pesa déjà invitation pa ya prophète Yesu moi mobali. Donc yep nandi fo bozane na plateau pour makambo yo faut na to yamba mo Kristo moko na messager yo mo messager zawana comme ça to pesa na nous pole na makambo oyo mais pole déjà yé tanga koya na Bible et puis nga na koya na puissance de la Bible ou na l'action de Bible dans l'avantage parce que puissance ni yo koya na ngwe la Bible eh awa biso nzambe na ni teza ba démonstration ça na puissance wale ko la kiti mo botomi ba dans les vidéos alors on peut ça passe pour na ebike ba chrétien ba osilika pour bango baza ba mettre jalousie bango baza ba mettre malheur ba mettre mensonge ba mettre ya passe pe ya kuboma pour bango souci na bango ça ba bomanga pour les chrétiens c'est comme ça pour christianisme c'est sens ya beaucoup ça peut kuboma pe ya mabe ou les valeurs ya mabe peut-être nazala ngata RDC réaliste parce que yo était réaliste c'est que ba chrétien ne baza ba diversaire na bino baza ba diversaire même pas baza ba o etoye ko sangisa bazwa kimia ba comprendre de boye ko sangisa po bango bazwa kimia po na kimia te baza kimia te yo ko mona les dépasser bas église même lobi moko ke sala mususu to baza kimia te pe baza na vrai Dieu te so baza na vrai Dieu te mais toza na mititi de l'église te et puis ba non différent so ba maintenant ensemble la vrai Dieu so que Jésus pas aller pour na biso na bango les églises ça synonyme à séparation ça dépend par rapport à appel hein appel quoi ou appel ndenge ils ont dépend par rapport à appel par rapport à alliance aux nzamba sali na mutu ouais alliance ko ça na mutu c'est tout à fait normal la sali alliance na nzambe Dieu créateur Dieu l'humain naza na alliance naye c'est pour cela nazo sur sans papier sans argument sans eloko nazo fouiller parce que naza na alliance naye azo communiquer nga à seconde temps na moment nyonso c'est ça l'alliance de Dieu yo ça l'alliance est-ce que ndenge yo zo ndimela visionnaire ya religion na yo est-ce qu'on dit me rappelle que Jésus a zappé mwana nzambe eloko na na yebisa yo visionnaire wana oyo nazomema yo mosika parce que je suis un bienvenu dudu na libota ya Nima Cécile na Gaston ma fille la Gembo wana bini bienvenu dudu mais na conviction oyo bi appel wana nzambe na yeko mona lokola kina wezi kimvuka kelele on azobisa c'est bien moi ozana révélateur ya RDC pour la réalité de Dieu créateur ndaye yo tozana siko na plateau ngai ndi
ce que soki tolongoli ye moko nzambe le Dieu créateur voilà okolongoli ndeni ye azala na sens nini nabi donc à part ye moko le maître supérieur voilà Dieu réellement ce qu'on a bato lokola ba messager lokola yo to na bato ye patinda okay ya ba religion mosusu ozo croire que oyaza fils direct nazo ya ye moko nzambe nazo eza Jésus non oyaza direct na nzambe bazebele to nzambe ako ntango omonaka na zamba banzete ezebele ezobiza mbuma na ndenge na parce que nzambe alingi mbuma na mbuma eza enoke mutu moko ayaki mpo asauve bato soki olobi mbuma moko aseke emangaka de sauve bato bongo tondolo bongo avoka bongo anana bambuma ezebele donc Jésus Christ azali Mahomet azali Kimbangu azali donc bato bakina weziki mvuka mpe nazali so kina weziki mvuka biso toyi toyeba ndenge Jésus ayaki kosauve ndenge Kimbangu asauva nani ay kosauve biso te mais non ti koloba ba n'importe quoi kodi asauve nde ya kufa kala biso toyekuli azalaki te et puis tozozala banzala bacimetière ezobakisa les hôpitaux toujours bazoconstruire bazosauve nini sauva ndeti nini osauve ezanga fo sauve nga osauve nga na prison osauve nga na pasi osauve nga na mama mais yo moto batani mais bato bazokeba Jésus yebisanga combien de oyebi bato boye bazoperdre na kombo ya Jésus lelo azwi bomengo naki etika na kombo ya Jésus atikali mpe piaka mon frère tika kombo ya Jésus ezalaka ebi kozala kolobaka Jésus eza obimi ongingi po kombo ya Jésus eza deja bomengo po bafavorisant na bakolonie na biso bango bapesa clé wana soki ondimi ye osauve oboyi so tikali pauvre mpe okokufa pauvre kutu tifo waboma bakolonizango comment ebandaki ndenge nini bayaki ntango baye les colonisateurs soi-disant le Belge ou les Anglais ntango baye komona Afrique bakuti bamystère clair juste et vrai baréalité oyo nzambe azosala bakuti bimangu et puis mpona bango bajijaki bimangu wana ekokaki koexiste te mpo bazalaki na place te ya devant bimangu wana po bimangu wana deja ebandaki bango kotya bango kala c'est pour cela koma ntina niveau baboma notre mvuluzu kimbangu po bakomponaki ye alingi oyo bango balingi te po bango bayaki koimpose to ndima Jésus lokola nkolo mpe mobikisi me baancetre bamonaki eloko bango babikiseli bango te baancetre batalaki par rapport bango bazalaki bamoni oyo abikisi nano te bazalaki na preuve ya Jésus to abikisa ye bango bakokaki kondima mpe bindimela te par contre eta bamonaki liwe ezalaki koboma bakoma oboma bango abu porta bandimi bazalaki so na choix te mpo bango banozela maladi na le jour J ya liwa ya moto mais ntango bamoni bakoma oboma bango bu porta bazalaki na choix te fo bandima c'est-à-dire bandimisa bango na makasi mokolo lokola mobikisi yango lelo etikala dimela Jésus kolo lokola mobikisi mpe bakofula yo na bible ya bato bayo otikilo mbongo po soki adeya na bible ngai na yo otikilo mbongo nakoyokelo na mawa nakasa yo komi saint mais oui oke nabomi vi na nga oke nabebisi vi na nga. Alors, merci à le messager de notre invité d'aujourd'hui. Voilà. Vraiment, nous arrivons déjà presque à la fin. Moi, j'aimerais que Batou au Batali Bisso, ils ont la branche au fond la prochaine émission. Au peut aux alana, moi quoi yaba Christo, na plateau. Pourquoi pas peut au lugi musulman moro? Oui, azala. Voilà. Pour débattre bien bien. Au bato balingaka nzambe ya solo o baza na posta pena souci ya mutu na mokili eza kaka yeba le vrai Dieu et puis azala tala mutu aza na illusion paradis eza illusion mon frère paradis eza chose moko ya mémoire eza réalité paradis eza réalité mon frère eza chose ya mémoire eza chose ya illusion tala lelo place bato bakoni mpona kaka paradis soki paradis ezali réel jamais hôpital ekoki koexiste mpo moto alingaka ezwa traitement te mpo alinga kufa neke na paradis aza na mpe mpe aza na joie en bonheur mais so moto akei na hôpital omona tout un passer aoteya yo paradis
Maintenant, on a tout justement tout droit à l'hôpital. À qui qu'on le bico. Mais comment pas yo ndo qui no paradis? Fallo que na. Mais c'est que le col biso ba indo, le col biso ba indo. OK. Toko kipe ko kondima ke kimbangu azali penza moko ya batindami ya. Mais so kondimi kimbangu to kondima kina wezi kimvuka kelele ningi. OK. Tolobi kimbangu. Talaka kimbangu. Congo, Kinshasa, Kinawezi Kimvuka, Kasavubu, Katanga, Kaleni, Kisantu, Kikwiti, Kikongo. Donc, Kawana, ils ont déjà force. OK. Donc, on a dit que yo imaginer Congo, ils ont construit na nini na ka. Ils ont basé na ka. Ou que muna ba Kalemi, ou que muna ba donc partout, Bakananga. Bakenge, Bakikwiti, Bakwangu. Donc, vraie religion, on a... nous les Noirs surtout. Nous les Noirs surtout. C'est la réalité. D'accord, merci. Naebi ke ezana bato balinga pe makambo va se retrouver. Mais tu vas la sousuna messager Doudou Guémon prochainement sur le plateau toujours de Awabiso avec d'autres serviteurs de Dieu. Pour te mettre un peu ko nimbola lisusu koleka to bakisa na susu boyebi. Non, moi je suis pas un serviteur de Dieu. Te ngai na yuba to kozala pena ba sali ya nzambe mususu. OK, pour ngai na koko sali la nzambe mosala te. Na sala tala te misala nzambe za makasi. Na sala mai na okokate. Na sala banzete na okokate. Non, kosala musala nzambe za pona osala makambo wana te. Osala nzambe. Ya za le créateur. Nyonso zo lobana déjà créé kia. Voilà, boyo. Ça dit kosala la eza ko ya kopanza sango. Non, wana zo sala le te ozo conseiller baninga bazala bien. Zo sala musala nzambe sa sala misala na. Pas pour ça mon dessin. En tout cas, vraiment, ils ont abattu au Balingarayo. Pas seulement va monter pour. Vraiment. Prochainement. Napesi baninga na ngai mote surtout. Napesi berdesien so mote ya monde entier sika bazali. Partout à Kinshasa ici à Luanda et puis en Europe partout au monde bozali. Napesi mon frère à moi Pitié Modi Audace. Napesi batunyo so balinganga petit nanga le gouvernette mbote napesi muninga nanga Manix Mambi Sofina Tepala ya le soleil levant et napesi mon frère ami petit nanga lingaka mingi Obama petit nanga Kumbu bina donc nyoso un temps Roger Kumbu makamo. OK Roger Kumbu makamo nyoso makamo tout un temps. Voilà. OK napesi mama bana nanga mote bébé alo kilopaka vraiment sikafandi merci vraiment. Merci, quant à moi, Natiki Bino Awa, Tony Mopati Toyoyo, toujours au Brésil, Maître 113, merci. Merci na DJ Ker 12, merci na Bandono au Brésil, Salvador Maya, merci. Merci na Patouki à ma lumière de Lemba, merci na Bandero tout, Yesh Congolais de vos soutenir. Boss, Modogo Visor, ouais. Des petits nanga mona bossé ne ba kozanga libanga. OK. Petit nanga moko nono ki ala talama ko mobala tabu bakete. Na petit nanga mo 7 étoiles manzaka o venazo bongsa mémoire ba tout. Voilà. O sogi ya lobi sogi ya moni c'est danger. OK. Na petit nanga nono ki ala soga kangi c'est là. Ça va. Merci à les formateurs des boss, Nikon Kai, formateur des boss. Merci à Roby Visor, merci à Boss Modogo Visor. Dona Mikler Kozituka, la couleur à Maracana. Un grand merci à vous. En tout cas, c'est pour un abino mingi na linga abino mingi. Tukutani Mbalasima. Ciao. Ciao.